na moi si oya yaka ne religion te donc pour nananga oya yaka religion te pour on a moni na basa religion ngana bima kala donc ça fait un bon moment na bima na 5 maman pasteur ngai ndekona na bima na 5 maman pasteur basa bato oui te ya basa bato te kasi baza mbela bomba pasteur abayeb sa nga bongo te mais quand même na logique des choses baza na mibali parce que maman pasteur to papa pasteur aza na droit penza te ya kosala oyo ba Moïse Mbiye basalaka baza na basi te mais bazobima na basi mususu donc pasteur face na mwasi wana ekoma mabo so oyo bima na bango baza na mibali na bango wana nde na yebaka te. L'homme prudent voit le mal de loin. Tobanga rappel Nzambe, Kobanga Nzambe nde selon la Bible tobanga Nzambe te, selon la Bible. Pour Bible pexé kobo, to impudicité. Mais ba chantre to bimara trop na basi même ba pasteur to bimara trop na basi. Ah oui? La vraie vérité c'est ça. To bimara trop na basi. Donc c'est que faiblesse ils en basi. Basi même Samson na Bible. So ba chantre wana za misusu to bino nyoso bona biso nyoso to ndenge moko. L'homme prudent voit le mal de loin. Moto ya kote ke le disque a parlé na ye. Avant de peine na parler. Siko ayeli yo pasteur na bureau. Abandu epsa yo kende na zaboye na mwasi na nga to bebana ki boye. To na mobali na nga to bebana ki boye. Abandu te que le disque a parlé na ye. Ce qu'on yoko yeba, mobali wana, ça fait 6 mois moi ça pimela inzoto. C'est que moi ça na mampu. Na mampu ya. Donc, c'est qu'ami quoi nzaka. Vous comprenez? Donc, pasteur, ce qu'on a un moment où on a idéologie, vie na yo privé, à quoi profite, surtout sur les autres. Et maman, fouenye enquêté, allez baki la gouvoata, di la gofinde, sur les autres. Eh, yaya, yo que c'est pasteur au tika yo. Au tikote? Ah bon? Au bimate? L'homme prudent voit le mal de loin. Otika noir, arbre de vie na Bible. Otika arbre de vie. Noir. Noir. Oh, pasteur, pasteur. Soronga, arbre de vie. Tala, na minito. Pasteur, na minito na lingi na yebisa yo ke na cuisine nanga. Na lambaki épinard. Na lambi épinard. Na lambaka ba mbwengi ba biloko ebele. Mais na lambi épinard. Mais nzoka nzete moko nzamba tshana mokili. Kombo na yango bangi. Bazolanda biso. Sko basangisa yango na matembele. Po matembele pe babenga matembele ba. Bangi. L'homme prudent voit le mal de loin. Loko mususu me babaki bangi. Bangi eza arbre de vie. Bandeko bafimara bangi. Baza bandeko bazalaka siko na conception ya kosala mabe na mutu te. Donc on a bon basangana ensemble. Donc passer ba toze belé. Donc là yo et po tozali belé molongo molai. Zuzela fatigué. L'homme prudent voit le mal de loin. Ba pasteur. Oh lui mana senga pasteur. Na senga bon pardon. Oh, maman nga soko tokuta na ba mondeni. Ponga so na lingi mondimi connaissance na zanango eza connaissance moko approfondie. Il faut muto landela. Bon, beaucoup de landela na bon. Na maman, qu'est-ce que ça pasteur? Tokuta na kati église. Tant va batika go cher te après. Na tei na tei. Après aller, au fini moi ça va par exemple, te na fini muto église. Sur ça on doit sande. Naza kitoko. Ah, y'a moi ça lelinga. Moi sinda lelinga. Ah, moi ça lelinga penza yo na betolo solo. Na kenda l'église moi ça lelinga.
Moi ça passe. Moi ça passer. Alelinga. Moi ça passer alelinga talinga pena. Ah, nous vous avons nous quoi na sepeli na yo. Omona tindi pe bana. Tindi pe bana epsi bana buki ni ubenga ebo ebisa ina libanda mais kuna mobali autia. Donc ba mama passer ona ba papa passer ba vanda ka omona ba kabona na bango. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. WS Production, Willis Yonga. WS Production, Willis Yonga. Topasi binombote partout Bolanda biso à travers tout le Bellevue officiel. Merci. Na badekonyo so baza ko benga biso souci na ngezalaka. Soko moni émission partagée yango. Merci la grande équipe à tout le Bellevue. Washington 4 fois prêtre, merci Nayo. Eric Chimano rappelé les authentiques. Merci. Puis aussi Agostino Massosa papa social. Na pesi mbote pa ya IP Diego Kao. Na pesi mbote pa IP Diego Kao na Londres wana. Mbote na yo, mbote na Jerimbo na Canada. Sans oublier Papi les Recards illimité Formule Souka. Na Maroc wana. Voilà, na mona mbala mutu na ngai Paul Fataki. Big up na yo mon frère. Naza encore na pasteur Terminator boni pasteur. Naza bien par papa Julienne, naza bien par la grâce de Dieu. Boni église Litonga. Litonga Nzambe ezotambola malamu na bakwen mususu, na bakwen pe mususu ezotambola malamu te. Donc faut to vanda lisanga. Lokola bandeko ya wenge vandaki pour tout sangisa skoma solo etambola bien. Donc pour l'instant, masolo etambola côté musu bien. Si au côté mabeza côté ni. Mabeza lokola bana ya itonga penza na katanda kwa Nzambe bazoteka ba croix donc bazoteka ba bilongi ya Maman Marie mais ya lokuta po à l'époque Maman Marie ba monaka image na yete ya image ya Maman Marie photo na ezala raté ezala raté to photo ko ezate donc ça veut dire vidéo pe ezate. Donc bon album là yo ya moto bafununga album moto bafununga ezobima kutu kalate malembe na sala studio na ndaku et puis pour na bimisa appelisi moto bafununga c'était na on le beta bon on a Patrick sur on a drum oh ça on a Tony Ambozo so moto na ipsuya kala minute Congo monte kozongi c'est la Israël masolo ba yaka na Bible ba beti ba prophète amboka na biso pe tozalaka neti bana Israël à part simo kimbangu ba prophète mususu bazalaka ba ngunza mususu pe bazalaka simo kimbangu azaneti chansar lokola ba fali pupa malgré beti na quartier latin donc abeti na baninge belé mais chanson yazui ayeba na ndenka yebaneli eza donc ezali kambwangolu ezali kambwangolu nazuye ngolu na miso na Nzambe azwa ngolu bali boso na ko yimize Nzambe pena mbali boso pasteur yesolo oui ko imbaga ba libala o libala na imbili kamangolu ngolu ngosko élève nanga ngolo zoyoka aza esprit aza esprit sko aza disciple na ngai esprit wana asalela ngai ngolo wana. OK voilà leo na yambio tobetana masolo ya basali na Nzambe pour yoza musali na Nzambe tolobela sur ba chantre hein tolobela sur ba pasteur pour côté ba chantre yozali côté ba pasteur yozali. Amen. Alors comportement ba chantre za rendeni comportement na biso ba chantre tuyimbela Nzambe kitoko makasi
et puis tolingaka nzambe trop mais Kobanga pe nzambe. Tobanga pe nzambe. Kobanga nzambe. Kobanga nzambe nde selon la Bible tobanga nzambe te. Selon la Bible. Pour Bible pexé kobo. To impudicité. Mais ba chantre to bimara trop hein. Na basi hein. Même ba pasteur to bimara trop na basi. Oh. Ah oui. Non, la vraie vérité c'est ça. To bimara trop na basi. Donc c'est que faiblesse ils en basi. Basi même Samson na Bible. So chantre wana za misusu to bino nyoso bona. Biso nyoso to ndenge moko po oyokaka héritier Watanabe. Leki nanga motema. Je te salue héritier Watanabe. Tchelanga no loko wana papigen. Merci ndengo tchelingango. Na sepeli no tchelinga ndenge héritier zo bwakanga. Oyoka penza zo bwaka pasteur terminateur po ezali. De po salam. Et moi utu salam. Donc na sepeli na wata dans latin wata konzo pasa yeyo. Donc ba chantre musa na meme ba momi. Ba chantre na ya église. To les bandes d'église. Donc kaka bandeko mona ka bayaka na église, bango pe bayaka na mandula wera. Les rois de la forêt. Bango pe bayaka ndula ya Matou Samuel. Bango pe bayaka ndula ya Fabregas. Bango pe bayaka ndula ya Jimem Pianamu Kulu Souvé Nyanga. Bango pe bayaka ndula Félix Oazé quoi. Bayaka ndula Kofi Olomide. Et bayaka ndula ya Manda Chante pour remplacer Papa Lutumba. Donc eza nango ka eloko moko to vanda kana mokili bref. Donc on fait tout sur la terre. Et bon comportement ba pasteur Zarandene. Comportement ya ba pasteur. Comportement pasteur na oloba na église et puis na banda ko bino. Comportement na biso pe na ba pasteur nde na ebeli. Omoni autorité muto ya koteke lo disque a parler na ye. Avant de pena na parler. Siko ayeli yo pasteur na bureau. Abandu episa yo kende na zaboye na mwasi na nga tobebana ki boye to na mobali na nga tobebana ki boye abandu teke lo disque pale na ye siko yo koyeba mobali wana ça fait 6 mois mwasi apimela ye nzoto c'est que mwasi aza na mampu na mampuya donc c'est kami quoi ami kwanzaka. Vous comprenez? Donc, pasteur, ce qu'on a un moment où on a idéologie, vie na yo privé, à quoi profite, surtout sur les autres. Et maman, fouenge inquiété, allez, baki la gouvoata, di la gofinde, sur les autres. Eh, yaya, yo que c'est pasteur au tika yo? Au tigote? Ah bon? Au bimate? Eh, au guinete? Maman, fouenge inquiété. Fouenge inquiété. Nga ko tu na bien bien mais yo pasteur bien très bien. Ah, tu vois pasteur. Bien moi danger. Mais des fois papi que moi biki nazo tambola mikolo na nzela ozo senti pina ki loupé ya danger o raimba. Passer Terminator nazana loupé ba zulu ba petit ngo ba teka ba noir. Hein? Soba Monica Yaya. Pasteur Terminator. Elle était vraiment trop. Balelanga fort. Bazulu. Na ba moto na bango bazulu. Batika noir. Otika noir. Arbre de vie na Bible. Otika arbre de vie. Non. Noir. Oh. Ah pasteur, pasteur. Sokoyoka arbre de vie. Tala na minito. Faux pasteur, na minito na lingi na yebisa yo ki na cuisine nanga na lambaki épinard na lambi épinard na lambaka ba mbwengi ba biloko ebele mais na lambi épinard mais nzoka nzete moko nzamba tia na mokili kombo na yango bangi bazolanda biso ko basangisa yango na matembele po matembele pe babenga matembele ba bangi. Vous comprenez? Matembele nini? Bangi. Vous comprenez? Donc, matembele et l'eau comme ça, mais babaki bangi. Bangi est un arbre de vie. Bandeko ba fimara bangi. Baza bandeko yo bazala ce qu'on a conception ya kosala mabe na mututé.
Donc au monde on va s'angana ensemble. Donc pasteur massa penza ba toze belé. Donc na yo mo be. Et po tozali belé molongo molai. Zuzila. Fati. Atana ndenge ya kunda lupe. Tozali belé molongo molai. Zuzela Jésus nzoka oyane isote ngamo sinaza voilà c'est quoi le comportement ya bino na ndako na basi na bino za ndene et puis basi na bino ba comportement bongo za ndene ya keba mukolo muso na obetelo le solo vrai hein on a obetelo le solo vrai mukolo muso vraiment moi si ya pasteur moko babenga na mokili on obetelo histoire vraie à l'époque, non, on ma photo d'anga, puis il y a mon ozocha, j'étais trop beau, très très beau. Bon, mon a photo. Alors, moi, si un pasteur, Job, on a un bali qui toko, on a un vrai jour. Et puis ça a moi ça a monté ma malam moi ça pasteur wana alinga nga makasi na ndenge pena ke ya ndeko nena no na ndeko na ye alinga osala nga mabete et puis na ndenge peke abanda ko lulanga boso mtomina moza alobi o mobali kitoko ndenge za wana oyi mobali nanga abanda olata ba pantalon minene na tolo mona chango na tolo na famille ngoko babanda ko linga ta mukiti babanda ko linga ya ta mukiti donc azala il faut jodo na famille ngamba babanda ko ningeta bando teka ko ba noir banini na tala mama pasteur netina kangi mais utala pe master pe azana ki master pe azana kati donc na ko sala master numéro T na ko sala numéro T na kanga motema. Vous comprenez? Nakanga motema ti nakanga pe ti. Sur le comportement ma béni oyo remarque quelque part ba maman pasteur. Ba maman pasteur mingi baza ba uta na bon musu ba danser je salue ma petite sœur bête sauvage. On picho yende fo nazalalae. Ato monya bongwana na ye. Mais mobali na ndako jibe mpiana lekawera. Po amataka na punde po ayoka gabilenge o pasta amataka na punde ayoka gabilenge mukolo amataka na punde okopana selon negenda comportement maman pasteur ce que ça ndé comportement ya ba maman pasteur eza mabe mususu pe ya mabe eza ya bien pesa donc maman pasteur azaka mutu ayoki pe lengi alelipe atiki no nom de Jésus atiki ne pe munoko sika parce que Bible même comment pona munoko sika et kosila ka un jour munoko sika kosila même Bible pe ekosila nango Bible ekosila ka un jour Bible yango mo motemi komelela un jour parce que chaque chose a un début et une fin. Et aussi la Bible, bango moko ba juif, ba mindele ba koma, et aussi la nango un jour. Bible un jour et aussi la nango et ok nango. Yango mona ba tumba nango pe lokola ba yurika lenga ba. Et aussi la na reprocha ka bango hypocrisie. Na yimba ngo pe kutu. Ba passer to za ba hypocrite. Non ba ma passer yo reprocha bango. Kindumba. Nous sauté, mais sur 100%, n'a 95% qui nous bat. Maman pasteur, au moins pas pasteur belé na manda, balé la raya papi. Ah bon? Bah pasteur belé mon ndok balé la ra. Moi ça côté c'est les face, pour ça la raté, azala mon église, azala mon bandini. Vous comprenez? Azala mon bandini. C'est quoi? Ce qui est côté pe mingité, ce qu'on a bango mingité, aux autres la bayaka, qu'on a payé Denis Sazanabat, qu'on a payé John Ngefa Zanabat, qu'on a payé J.F. Zanabat, qu'on a payé Bostra, Bazanabat, qu'on a payé donc Moutona Moutazana, moi ghetto naï, Moutona Moutazana, loko naï. Donc faut tout que monde koma ndenge moko ya libération. Pour Yesu qui ko libéré na Esaïe chapitre
6 verset 9 ayaki kolibere biso kolibere bacaptif donc tolongwana bowumbu ya mindele pour place Vendôme et papa wemba yembaka place Vendôme ekotikala ya mindele bible pe soki biso tolandi yango trop tokotikala na place Vendôme po eza ya mindele mutu bunda koma bible te soki totikali na bible donc place Vendôme ekotikala ya mindele bible ekotikala ka tupe ya mindele voilà c'était passé Terminator. Je crois que c'est un passage moko tolingaki sikoyo conseil ko kopesa na basana nzambe no poto sisa na biso conseil na pesa na basale ya nzambe ezabwe bandeko totika hypocrisie po tozo sale la pena nzambe te tozo linga nzambe na maloba mais na ba acte na biso ndezo lakisake toza ni dans la loi même de Moïse parce que apekisi ba image taillée alors bibo sala ba image taillée te mais biso tozo sala ba image taillée tozo mona ba bilongi ya Maman Marie na ba basilique na ba église catholique or eza Marie te parce que eza à l'époque photo ezalaka te alors comme photo ezate do vidéo c'est moins encore toza na bilongi wana te alors comme Israël oyaka kotumbola RDC oyaka kotumbola mabela bakoko ya Simon Kimbangu bokomona mutu ulu ya bafungi bozobina dansi bozo ya bayajo mufungi bokomona mutu uyu ya bafungi donc bokomona Israël bokomona bakacheru boyo kaka bokomona judoka bokomona boxer bokomona sportif ou baza lokola footballeur bokomona pasteur bomboli nde mitema ndenge bomboli saka batokala bango nde fo babongola mitema po banefteli pasteur oyo kaka donc bongola mitema toko yamba ya jobe donc nalingi na banda kala mingi te kutu même ba répétition eloko mo nalingo tuna nga ya suka na tuna na salaka eloko na tindi journaliste to na sengi journaliste atuna nga mutuna entre moi si ya païen na moi si ya chrétien to croyant na kobala nani donc la Serge Mabia la yemba na kobala nani voilà. Pour nous, c'est pour aussi ça. Entre moi si croyant, moi si chrétien, na moi si to ba païen, de ba do baka. Yo balana. Nga entre moi si chrétien, to musulman, to religion nyonso, na moi si yanké. O azana ya kendara mo boîte de nuit na ye, ami sepelisa, azane femme seule. Azo vivre nae na ko préférer na ba la femme seule wana maman pasteur te maman pasteur te maman pasteur jamais de la vie soko oza la maman pasteur faut la maman pasteur oza sur loi nanga mais soko nungi oza la maman pasteur oya betonga Dieu avait dit je n'habiterai jamais dans les maisons construites par les mains d'hommes. Na kuzala ka soute na ndako batongi na maboko mutu. Donc na soki moi si ya chrétienne to croyant kaka religieux. Na moi si o ya kana religion te donc pona nanga o ya ka religion te. Pour on na moni na basa religion. Ngana bima kala. Donc ça fait un bon moment. Na bima na 5 maman pasteur. Hein? Ngai ndekona. Ba otala. Nabima na 5 maman pasteur. Maman pasteur abasi abatu. Oui. Te yabasa batu te. Kasi baza mbela bomba pasteur. Abayeb sa nga bongo te. Mais quand même na logique des choses baza na mibali parce que maman pasteur to papa pasteur azana droit penza te ya kosala oyo ba Moïse Mbiye basalaka bazana basité mais bazo bima na basi mususu donc pasteur face na mwasi wana comment maman so oyo bima na bango bazana mibali na bango wana nde na yebaka te so après la logique des choses ngamo na zala conscient bon laisse ko yebaka bazana so le ko yebaka so salani
na su so na moni ola singa Yahweh lidou sous cimetière lidou sous cimetière batoboli libulu ezani lidou sote lidou sous batoboli libulu bakunde yo muto vivaka na mokili na samabele papa eya pasi bakunde yo na samabele sikoyo Toutana lidusu obimela wa papa mama na yo osenga bango quand même pardon obimela pe papa na yo kaka pe na lidusu ya makiju na bien sikoyo osenga bango pardon passer en Kofi Olomide on répondre ngata ba passer en lobiano osenga bango pardon ba passer quoi o bi mana senga pasteur na senga bango pardon ni oh mama nga soko tokutana na bango ndeni ponga so na lingi mondimi connaissance na zanango eza connaissance moko approfondie il faut muto alandela beaucoup de landé na bango na mama qu'est-ce nga na za pasteur tokutana na kati église tant va plus bâtir go cher te après na tei na tei après aller au fini moi ça va par exemple te na fini muto église sur ça on doit sande naza kitoko yelo moi ça le moi sinda lelinga moi ça lelinga penza yo na betolo solo na kenda l'église moi ça lelinga moi ça pasteur alelinga moi ça pasteur alelinga talinga pena nous vous avons nous quoi na sepeli na yo omona tindi pe bana tindi pe bana epsi bana buki ni ubenga ebo ebisa ina libanda mais kuna mobali auteya donc ba mama pasteur na ba papa pasteur bavanda ka omona bakabwana na bango bavanda ka ndako moko moi ça la na chambre mobile là na kiti on comprend mais comme baza maman pasteur na papa pasteur faut que bon c'est secret et puis ce n'est pas méchant parce que dans la vie il faut avoir la discrétion discrétion il y a vie mutazara nango donc non mona ba maman pasteur pour lia maman pasteur ça facile ako tandelo pena biloko koyoka yake pesa ka betu yake buka ka Mukongo. Au calme, oh maman passe mon tosa marambo. Au calme. Ok. Voilà, Tokolo sur la souka, merci Terminator. Je crois que dessus tu continues. Tu continues. Voilà. N'a pas si beau t'es pas, il y a pas plus de carte limitée. 5 maman passé. Mais n'a pas si bien beau t'es na bénir bino. Pour ceux qui la quitté ba ya, ne na kufa na mampouya. Merci. Bon, toi aussi. Merci. Merci beaucoup Terminator. Merci. Maman, au coso secate, Bachiri Akoto. Grand prêtre mère Chantal grâce à Foucault à Paris. DMP Info Automatique. Jérôme Condé Bendele à Genève. Félix Momengoé na Iran. Prince Munga Yoka. Awa tomesene kolinga. Ekomane tumbu banyango boyoka Bachiri Akoto ba changer modèle balingi konyokolo moninga kolinga kanaye awa nazoki na motema baninga boyoka bolingo yo ya komplike amore ya misto na kokate bomwange lekio mekana no mekola mama Chéri na butu na lotio lokute lekio chéri amunu mama kalangai wayo mobali na komi kokondo na we mama Roger Likombe na Genève Jean-Jacques Pagna mobali à Pembe Roberto Kala en Afrique du Sud bon avis d'Amérique on a Paris Chifa Wakamba Di Malela awa tomesene kolinga ekomande tumbu banyango boyoka